Parole ou les asiko, ça dépend. La famille moderne ou la famille Alambaki. Bienvenue, welcome na émission na biso ya Generations Talk. Tomoni awa toza na ba panelists na biso. Bienvenue, bonsoir na bino nyonso. Bonsoir. Ah bon, donc le lot toza lisusu awa pour la toute première fois tokolobela na topic moko eza vraiment très important pour na yom tozo tala biso pe biso batu toza awa na kati ya plateau. Tokolobela rôle ina kati ya ndako. Donc tozolobela papa, tozolobela mama, pe tozolobela bana. Na bana tozotala mwana mwasi pe mwana mobali. Ba rôle na bango eza nini na kati ya ndako. Masa boni yo santé. Santé kitoko. Oza prête pena pona lelo. Binongo boyoki mama sale. Aza prête. Bongo yo la mannequin. Nangam na yo oza bien? Oza très bien, oza prête pena pona lelo. Alors sans plus tarder tozo banda débat na biso ya pourquoi na lelo. Topesa biso parole ya papa na kati ya ndako. Selon yo, na point de vue na yo. Bon, bonsoir na biso nyonso. Pona nga na koloba rôle ya papa ezali ko protéger famille na ye. Parlant donc dans le début de le chef de la famille, c'est quelqu'un physiquement déjà à protéger la famille, quelqu'un qui n'est pas ça là. Donc c'est toi qui nourris ta famille, aux autres protéger puis aux autres keep donc voilà. Mentalement, psychologiquement, you're keeping on what you're watching vraiment développement. Ok. Et puis, bon, nous qui moi si peu banana. Ah, wana ba papa baza tosko bino boyoki, wana selon l'acoustique apesi biso rôle oyo ya papa na kati ya ndako. Na ozongela bino sima tozo continuer nano. Bongo pona yo Mr. Chims. Ça va Mr. Chims? Mr. Chims, are you ready? Always. Okay, si comme Mr. Chims. Pesa biso point de vue na yo selon rôle ya mama na kati ya ndako. Ola mama ezatela munene. Lobela biso ngo tolingi toyoka ngo le. Rôle mama, mama za nyonso. Ouais. Donc maman a être moko fort. Malgré tout que biso a tout monde que basi baza batu moko ya batu moko balemba donc tout cela. Nzamba bile pourquoi alobaki était il fallait qu'il y a ça là musungi. Muto ayo sungo ifaza mutu moko na makasi. Voilà. C'est ça. Ah, kitoko. Wana mama wana Mr. Chims mutu apesi biso rôle ya mama na kati ya ndako. Wana to tunisko new generation. Tozongi siko koto. Mr. Cappuccino azomona na ready. Boni yo santé Mr. Cappuccino. Santé za bien. Welcome penda na show na biso. Sikoyo Mr. Cappuccino. Pesa biso rôle ya mwana ya mwasi na kati ya ndako. Rôle ya mwana mwasi. Ezali oyo azomona pa ya mama. Voilà. Parce que oyo azozwa pa ya mama yango yepa kosala. Oyo mama azopesa yango yepa azoyeba. Très important. Pour nazala pe modèle ndenge azozwa pa ya mama. Oh, très important. Très important. Mama la douce. Pesa biso rôle ya mwana ya mobali na kati ya ndako. Bon, rôle ya mwana mobali na kati ya ndako. Eza tout d'abord koyoka na baboti na ye. Voilà. Ayoka baboti. Très capital.
Quand tu dis bana mbali belé. Bakoli bakomi na âge ya teenager. Moi petit. So ba il faut qu'on yoka baboti. Voilà. Voilà, sikoyo. Ba génération A boyoka ki génération ndenge balobaki selon rôle ya papa na maman na katanda. Ba rôle ngo bango balobi est-ce que ba rôle ngo nyonso eza yango monsieur le temps ozana biso a ba rôle o bango balobaki est-ce que eza penza yango ou bien bazangisi mususu ou bien mususu ko bakisa rôle o ya papa. Oui, merci pour la parole. Au balo. Bete famille na papa, là na papa. Papa dem ta tonda. Même ndenge na Bible, papa ta tonda. Alors papa awala ye mo côté. Na mosungi, maman. So na maman bana baye. Papa c'est le mot principal quand il na libota. Voilà. Papa vous voyez? Papa. Donc asa protecteur. Papa alors où azoko sala ba quoi ba kola donc papa rôle papa rôle nzambe voilà papa eza lokola rôle nzambe masa tongi lisusu oyoka ki ba rôle ba ki pona mama eza penza yango ou bien bazangisi. Merci beaucoup penza rôle ya maman oui eza vraiment bongo mais c'est type salobi rôle la maman za famille voilà aza mutu oyo akokende mosala travail kakoleka bato nyonso très important donc rôle la maman yango moni maman aza papa aza principal mais maman azo couvrir na papa na bana donc azo couvrir ndako nyonso voilà toyoki sikoyo bana pe kote bango balobaki mpona bino bana Mr. Christian ça va? Ouais, ça va. Ça va moi. Oui. Ok, rôle bango balobaki mpona bana est-ce que vous êtes d'accord na bango o bango balobaki yango wana bato nyonso balobi bien na d'accord na barole wana mais mpona ngai barole wana eza sikoyo ça dépend na famille moderne to na bafamille nini mpo mama tolobi mama role na eza aza nyonso papa rôle na ye koprotege sikoyo soki na famille oyo papa aza te sikoyo nani aza donc mama akomi mpe na rôle wana protection alors sikoyo lere toodécrit barôle wana sikoyo totala ça dépend peu de la famille. Les familles modernes, au papa, la maman, baza, moi et moi, c'est mobile et tout. So, les appels famille, famille séparée, très important. Très important. Tout ça, la question belé, je pense que comme appel na question na yo. Siko, barol en union son. Oyo ya ba papa na katanda ku na maman na katanda ku. Est-ce que ba sala kango vraiment la mannequin na zongi na yo lisusu? Ba sala kayango ou bien bazolo bango ka pona lo baka barol. Tout ça la ka barol mais basa la ka vraiment barol en côté comme esengeli na katanda ku bino bana po bino botala ka bomona ka siko bomona anini est-ce que basa la kango ou bien bazang saka misusu. Bon, je pense que les parents nyonso bazana posa wana ya ko pesa nyonso pa bana baza la rôle modèle ba voyer basa la nyonso mais c'est pas circonstance à vie komaka ya mususu ba kokakate mwana za opinion nanga ba parents mususu pe ba mona ke ba oyo esali basali ekoki ça suffit d'accord Mr. Chims point de vue na yo pour na parole à ba parents bon ba parents ba travail à dire voilà gabeta na zala jeune dans la pour ba parents voilà donc ils ont tout le monde ba parents nous pour ça qu'ils amabe mais dès na commis sur ko parents mieux pour comprendre donc normalement comprendre voilà mais erreur les a pu me belé donc raison laquelle toza awa pona kolobela ma kambo yango oyo tokoki kobongisa pona ezala malamu na mabota na biso na âge na peu na âge oyo okomoni ke non mwana siko akomi na âge na banda kolakisa ye vraiment na âge ezokipe te parce que premièrement nanu toza na bana mususu bakomaka mature de le bas âge voilà bana mususu pe bazaka ata komi mukolo maturité wana eza te donc toza na bacatégorie ebele alors ezodépendre pe po otite mwana ndenge akozala ezodépendre na parent ndenge Mr. Christian balobi donc ezodépendre na bafamille ozomona ndeti na bana ya basi
déjà de le bas âge moi c'est vraiment petit et belité. Pourquoi? Parce que moi c'est facile pour s'adapter. Donc il y a des mona avec des mbala moko. Est-ce que bana basi nyonso bazana facile à adapter? Na lobi ezo dépendre na habilité mutu, na maturité mutu azanango. Mais la majorité ya bana basi bazala ka facile. Ya ko catch makambu a salango easily par rapport ya bana mibali. Parce que bana mibali eza nature ya mobali. Ko bana mobali déjà mutu aza déjà na moi tetitesse moko boyizala déjà. Wana eza ya bango. Alors oyo ki bana mambo tetitesse. Alors mibali bazaka déjà les loko bana même papa yo mo remarquer ka ke bozo kenzela mo na papa na nzela. Oui c'est mon nzela oyo bakangi ote. Bakangi te tango ko na ba pe. Exact. Donc baluki kaka bozo. Parce que bana mibali eza nature moko ezaka na bango do balinga ka kozala proud. Donc oh ya kosala ebima bien wana eza nature na bango kote wana topesitaka mais so basali ya malamu. Alors soki mwana déjà akomi déjà nde tozoloba batineja awa mwana wana déjà il faut yekola nano. Premièrement ndeti nga na kopesa exemple mwana nga liboso ya mobali ayekoli même kotika na baleki 9 ans déjà nana mutuna moko oni mutameshe na ngote a ndeti l'acoustique alobi makambu ya mwana mwasi koyokolisa ye tangu aza nanu na bazage mwana mobali pe batoke na sikoyo na mwana mwasi cuisine normalement so na bina kende tala maramba cuisine normalement eza pona papa na mama ou bien eza pona bana ya basi kaka mais bana mibali bakota cuisine te papa kota cuisine te cuisine eza nani Mr. James na moni aussi c'est que mutuna oyo et poti yo pesa cuisine normalement eza musala ya nani poto loben mamba ba rôle tant loben mamba ba rôle cuisine pe eza moko ya part na kati ndako siko cuisine vraiment cuisine na zoto ba cuisine ko lamba te na lobe la cuisine makamio c'est na kati ya cuisine eza ya nani ya papa ou bien ya mama. Bon, et là on a koloba, et là ça dépend il y a culture na bango et ba tout le lingi bazali. Tu vois, des tinga boy ngai oyebi ke na Mr. James. Mr. James. Je mamba moko. Donc et là on a un pourquoi et pas na biso luba bana mibali mingi bakota na cuisine. Ah, et pas na bino baluba. Et pas na biso. Oh. Bana basi et pas baluba bakota na cuisine te. Donc na éviter na za muluba te mais na yo donc ali. Koloba te ke bana mibali basala ka te au cuisine et senga te. Voilà. Très important. Et ça va boto ngana wuti. Donc to zeka na bande kwa basi mibali. Hein? Et na ba monyo so mibali, ba monyo so ba balai. Tu ka ba mibali. Maman la biso si nde bozako. Ngai kaka na mbali na bino nde bozako débrouiller. Voilà. Donc on a 9 ans. Comme on a 9 ans ngana zavu. Na fufu na sama ko. Na 9 ans. Donc na yeba ndeni ya kubalo fufu ko bana 9 ans. Très bien. Mr. Cristiano, yo bada obala fufu na ajeni. Pour le maman bala fufu kula yo pona exact ndeni yo bada bala fufu bien mada sala nini. Pesa biso point de vue na yo. Cuisine eza ya nani? Pona ngai bon. Pona ngai cuisine eza ya mutunios. Voilà. Cause la teza ya mama. Pona mingi to mona mingi to tika responsibility ne kaba mama. I don't agree with that. I think everybody should have a business to chapter code some beaucoup to aider. Très bien. Très bien. Mais c'est le temps. Oyo ki Mr. Christian alobi aza agui na ngote. Donc il aza d'accord na ngote. Koko ta cuisine to tika ka mama ya aza d'accord na ngote. Point de vue na yo eza ndenge ni côté. Ça dépend culture. Tozo le bela pona yo. Non, netingai. Ya pero la papa. Les apéros la papa. Merci beaucoup. Mr. Cappuccino, nous avons partagé vie moko na ou bien comment? Les andengwa wana, moni les andengwa to yego na poto. Ndenge to yego na poto. La sepe na wana. Ndenge na mboka na biso to salaki. Bete cuisine za biloko ba mama. Donc papa za na libanda, no surtout mama aye na da aye ko bongisa. Cuisine za. C'est quoi tu ça ndenge pour mentalité qui est en d'école. Les habitants qui ont pour la quête, ils surtout toujours faire partir. Maman vous allez aller au côté au salé. Donc au salé. La moque n'engage la culture n'a plus sur l'emploi que cuisine na maman. Bon. Donc ils ont le coup la n'engage qui toujours y pour la paix quand même que
biso pe to participer. So limiter la mboka la biso pesa na mibali shooter ba ina pe mama na pesa. Bazali, ya on a lobby bazali, nenge culture on a to koli na bongo. Que cuisine ezali kambo ya mama. Donc papa yo zeli mama sali makambo so to e botike là. Mais tant que to e kola na nenge pe mokili évoluer, toujours comprendre pe temps, ezala mama te. Voilà. C'est que biso so ko taper to sali pe nenge na bien na lamba fumbe ne kasu. Voilà, loba maman, loba toyoka. Comme ça va paraître bizarre. Loba toyoka, ouais. Cuisine, ils ont ça la papa. Et am ça la papa te. Ok, loba toyoka, loba. Et combien intéressant, ouais. Tu as des bosso, ils ont maman. Maman ni colo cuisine. Maman volé maman. On a qui pototé. Nazongi back home. Cuisine, ils ont ça la papa. Pourquoi? Vous partagez, vu mon corps bien comment. Ils ont ça la maman. Papa, soki alingi. Non. Écoute. Soki papa a moni. Bango baza d'accord. Expliquez bien surtout comprendre, voilà. Papa qui est caillou, maman pas qui est caillou. C'est quoi papa? Donc, maman zongi lait tu bien zataye, alembi. Papa comment on dit ah comme na linga moi si nanga. Maman m'a moi volé. Azataye. Na idée na cuisine. Exact que responsabilité là il faut ça. Ah OK. La mannequin, peut ça sur point de vue na yo. Ma maman a dit ça. C'est la maman a dit ça si maman continue maman. Continue to kayo. OK, la mannequin loba. Oyo nga na se remarqué. Ndenge na koli. Ezaki tango na zokola ntake mwasi. Na mona na sebela kanda kuna nga ezala propre. Voilà. Na sebela tango na lambi ebimaka bien. Na zalaka na liara nyonso ezala parfait. Mais peut-être soki muli mwa mobali kaka esalama. Mwana soki abandi kolamba elamba. Voilà. Ata zaka mungu ya alambi na aliye. Balobi yango afumbo le kasuku. Loba tu continue. OK et pendant que ya jeune garçon. Au moment là que ndako na ezala ngo propre. Mais ce qui moi ça combine à côté na carte ndako wana. Les différents. OK. Ça dépend. Oui, point de vue na ye, wana za point de vue ya la mannequin. Bino pe boko pesa ba point de vue na bino. Na lobi te que eza responsabilité ya moi si kaka. Na lobi que ndenge nga na se retrouver en tant que moi si et on sous temps on a kota na ndako oyo nga na zali na ko na kotala. Ah moi fleur sengeli ou bien na bongisa awa na zala na posa wana ya perfectionner ndako nanga. Voilà. Moi mobali yeka ka biloko ezala kaka bien. Ezala ka ndengwana. Mr Cristiano. Donc lobi ni na point de vue la mannequin na lobi. Yana mibali msupe ba organiser ndako bien koleka basi. Ah. Voilà. Donc pour ngai cuisine eza rôle mutinyo sana ndeni. Eloko sala ke na Afrique ba bebele bazala ke cuisine eza rôle basi za tozana na makanisiona ke mama tikala na ndako papa ke musala voilà. Ndako taliban la papa ya uti musala. Siko so te retrouver na boko peke okoza poza na mwasi asala azana rôle moral asala full time voilà. Asala full time mais musala ne continuation na ndako. Siko yeka azo se charge ya cuisine les sauces. Dans le bac na début. Balanaka. Responsabilité à cuisine qualité. Siko so bali la chef. Mwasi musala la chef. Ba chef balamba. Balamba ole mwasi. Nzamba kela bino. Bota makana ki mubali. Mubali mo. Chef bien. Ezaba utala ko panzami. On comprend. La eza pona mama. Papa lingi. Pourquoi il faut linga? Parce que pourquoi il faut linga? Tuna batuni ya wala. Bon répondre pourquoi il faut linga. Yango bazolo. Kambuya. Moni ndenge na zonga sake biso na mboka. Na mboka culture na biso da yango. Mwasi azana ndako papa mutadoka. I don't think that's culture. Nazoya. Yango siko moni problème za yango. Moni na mboka papa fa Afwa bima. Il y a des mamans aussi qui yes, nazoya zela. Moni babilo mususu yesika.
maman c'est pas comme au sala. Zéla, comme ça, ton peu, ça peut quoi de ville acoustique. Donc, papa, ça m'a tout y a train, il faut à provide, à supply. Maman, ça n'a pas il faut encadrer. Papa, qui est ma camboya cuisine, surtout parce que ça n'a pas de papa, beaucoup de faut bailler là. Si vous avez ce qu'on a mis, tant moniteur motoyer na poko, na toqué na photo. Nenge maman à l'obia. Ils ont dit comme ça que na circonstance to côté nango, tous obligés photo sans ça maman. Non, on a papa ça doit contredire ma cambo. T'es va contredire t'es. On obi bien no connaît du maquet, eza musala eza na ndenge ya kala, eza qui plutôt musala ya mama. Quand on a base, il y a ma fondation, ma voilà. Parce que contradiction est exactée. Le problème est que la responsabilité, rôle à papa. Il faut comprendre tes élèves. Il y a un autre zone dans la mboka. Ceux qui te font dire, nous sommes un homme. Zoma ndenge biso to mona makamza nombo ya kosala te faut ya fois sala zo comprendre mais surtout zongi na ebande ndenge bible zo baso au commencement zo comprendre il faut to zonga na source ezalaka ndeni tito koma bwe donc na mboka na biso ezalaka bongote na mboka na culture na biso papa azali oya azoza na responsabilité ya ko nourrir ya ko protéger ya ko sala nyonso tout sauf cuisine. Te babite sauf cuisine mais ndenge mboka na biso ezalaki papa fa bima ke ndeko luka maman mutaza na ndako yinde fois à se couper na bien mais c'est le temps pour yo lobini oza vi moko na Mr Cappuccino na la douce ndenge nini tu na fermement pour comprendre la situation oya peut-être na les seuls on a bien ko expérimenter la vie sa monde nous sommes montés na Poto nous sommes montés na Kinshasa nous sommes montés na ville minene on a passé na ba vigno sa monde mais c'est Cappuccino lobby net na village papa na côté la cuisine on a posé na pisi avina nga na salaka salaka pour na côté na mo soda a qui soit pas na biso abina na sala besoin ça veut la partie à âge 8 ans voilà né négocier ça va qu'il y a que on mafuna âge 9 ans 8 ans déjà à 8 ans na tika na ba leki nyoso na sima ba ki misatu voilà âge 8 ans on mangi oteka pa musala ngana tika na bango ngamo na ndako âge 8 ans voilà on avait quoi pour dessus nous quoi soda yona apesa mitindo pas na ça alors pour na elise né par rapport à la culture net ba village na village pena na poli na village bon que na vani ma longtemps na village na bino wasu na village na la village pe to wasu to culture bino wasu na Kinshasa na so na village connaître na bandundu net na dans na bandundu to za ki mama ko sala te papa ko lamba te ka fo mama sana net ba ki kamantambu kuna na village kuna ba vie ba yebi on di maboka na tenga les gars kuna yoso alors papa va tout la présenter donc ba capitaine net ba Luanda ba Yaoundé ba Kinshasa ça dépasse quoi né wala mwasi na yo oko taper na cuisine ana poto sko en tout cas est obligé na ko ba moké na obligé maman on dit musala maman limbi obligé olambela bana na yo olamba donc to conclure que na poto papa la possible dans la lobby comprendre question na yeza que contradiction ezo salama par rapport ya makamto bandaki to sali contradiction te tozo loba lelo to mona ba réalité na poto ezo causer ba trouble papa zo koka kolakisa mwana na ye ndenge ya kosala musana ndako te parce que biso na Congo ba papa ba yekola kipete la plupart na ba papa na biso zo mona o lelo toza bango awa o biso toza na bango na ndako mingi ba yekola musala te ba yekola te pourquoi parce que na ba ndako place to vanda ki na Afrique toza deni tozali kovanda ka biso moko te tozali même ba na quartier wa yo selo ça même ba ndeko na yo ba cousine na yo do ba ça papa zaki na droit wana te yango moni défaut wana et même ki ba papa na biso tozala bango awa ti lelo mingi ba s'adapter mais mingi pe ba s'adapter te ba zo kokate ba wi ba ke eza rôle na bango te siko eloko moko nde ba oyo génération na bino o boya bino sikoyo il faut vous take over bo bana pe kolakisa bana na bino ata yo ba yekolisa kiyote mais yo yekolisa po ekita parce que difficulté wala eza na ba papa ngala problème bango te eza ndenge bango ba koleli maman na peut être moni ndongo lobi mama sana ndongo lobi ke biso génération na biso eza quoi rôle na biso ka travail mo pe sa biso ya likolo ku to ba installer to zala déjà na vie quotidienne donc ngani na za boye so na vie mo ba limo ko boye ko zamba te le côté donc ça me ça na la
Oui, mais bien sûr, ce qu'on dit, mais c'est retrouver dans une mature et non pour la zadana mutu conjoint mon robot so conjoint donc na mutu na monde que na zadana na kokisi na bon moto quoi voilà conjoint wana yepa na donc yepe pour la mutu na yeba ka amoni ki ami koki déjà na sens ya que azata na capacité ya ba basic stuff ya vie parce qu'il y a vie impliquée on peut ça devoir wana na relation mais ba basic wana koki kozala nango azana ina ba basic wana ayitenya côté care na yo mais peut-être la domaine la cuisine papa na ye ayekolate ayekolisi sikoyo eloko eza malembe au moins na kata ndako eza malembe bato oyo tolo baba herba ye awa na kata mboka oyo bazo vanda na bandako na bango moko lokwa basingo alobi ezaki singo na ngai pe na lobi la question na loba basali ba dégâts na ba cuisine na bango yango mona mingi pe bavanda siko tant kaka bali accompagne que des gars wana po biso pe ba mama to pesa bango musala wana te mama soki papa lambi oli o apprécier biloko papa lambi yo ko mama biloko ngeza mabe yo kasi mutona lobi o yesu na cuisine a oya te donc so nyoso malembe soko lingi ayekola era lambi o meki ateza bien te le quoi bible lobi l'amour couvre au couvrir l'amour me memi o la piscine l'amour couvre la piscine balobi l'amour couvre oui papa l'amour couvre massa lobi et ali moi par rapport à culture net nga na poli mais moni papa na mo ta na cuisine ngai donc koyekola na nga busala papa na nosa na compagnie papa na sana ko mama na oteka na onzali bulu donc wana Kinshasa mutalisa musala noko nanga donc okuta na tsena baleki abina na zongisa bisala boy donc papa ina tawana te mama ina tawana te bakena bango donc ba ni ba culture hein mais on a convaincu la douce à lever à convaincu azar convaincu attends ça tu peux savoir ce point de vue pourquoi on a convaincu siko nazolinga ba jeune bacha mutu na bango tangu babala naka cuisine ezaka ya mobali te ngana yi bacha ngo na musiko faut participer circonstance ya poto ndeye kotinda ke papa oui kasi ba papa ba help kabisa eza te ke papa lelo yo mto kolamba wana euti wapi parce que comme total tokoti na biblia Thompson bali tezala na Thompson ali Thompson alambaki en fait, toujours nous belaka cuisine. Ok, c'est ça l'année en général. Nettoyage, pour ça l'année, nettoyage. Parce que moni de tolobaki, moni na mboka, tama na mboka bisko tuuti na Congo. Culture na biso, ils ont la responsabilité ya mama. Ya makambo nyoso ya ndako. Makambo nyoso ya ndako. Yeah. Donc makambo ya to bengo culture te. Eza culture, eza bisika to wuti. Eza biso bisika to wuti. Eza bisika to wuti. Ok, tozana Mr. Cristiano va faire sa point de vue na ye. Zela mais c'est l'état. Zela Mr. Cristiano loba pourquoi lingite to benga on culture comme ça on comprendre ye. Façon de vivre na biso. La limite que ça culture. Façon de vivre na biso. Une façon de vivre. Et ndenge moko a na poto basi ba futela ba mbongo te. Mais aba futela ba mbongo te sans que so ki obala mundelo. Donc le roi ba futela ba simbongo. Pardon, Zela. Parce que Loba Mr. James. Mr. Cappuccino Zolo. Eza biloko mususu okoki kolongolango te. Eza biso. Omoni elo na nyalo ba c'est quoi? Eza lo kwa omoni wa tanto ya. Toyokoli anglais.
mpona tocommuniquer na bato tokuta na bango awa tokomi koyokola baloi na bango mais elingi koloba te ke mondele soki alungwe awa ake kuna akokoma lokola bino non mais neti nga na yo te pardon neti nga na yo nde toza boye yo soki na minute olingi obala mwasi oyo azali oyo awuti epa na biso okeleka ozwi otie na ndako obike te parce que nga na bana na poto kitie na bango babalaafinda yango te tolingi mingi omoi lokola ngai nga na ndako na nga soki otuni mwasi na nga koyebisa donc nga na ndako na nga nayebisa mwasi na nga yozwa kaka cuisine surface kaka ya cuisine toilette, escalier, chambre, quoi que ce soit, na salle. Donc ça veut dire que na longo bilamba, wana ezanga parce que ngala lingana ko sa musala. Donc na longo li na kitisi. Mais ceux qui pe na lobby ke nazana nzala, bazali bandeko na ba yebi, ba ermo ba atayope. Na ko sala tinga na bi non fa ko ta kuna. Pas de besoin. Parce que pour la bas, ils ont façon de vivre. Façon de vivre. L'opportunité au bas bazan est différent. C'est ça problème pour l'opportunité. Auto solo là, il y a libala. Des personnes ba outi na ba famille. Il faut toi banane ke mutu wana outi wapi. Et ça donc l'acoustique nenga lobby. Donc il y a ozo tangisa mobali na yo te. Ndenge masa lobby, eza amour. Ozo couvrir mobali na yo. On lobby no ka bien. On supposé ce mobali. Ozo la kisete. Ba kolia. On lobby bien. Il faut toi la sabaro culture na biso. Mais quoi le siko eza? Te. Tu vas la kaka. Parce que si vous avez background, you're lost. Yes. C'est ça le problème. Parce que vous pouvez faire n'importe quoi ou accepter. Vous comprenez? Il y a un barbi, na nyo surtout, bazoka malamu ya mabe ba problème. C'est ça on passe. Mais tant que tozo lo ba responsabilité ba rôle sur toi, il y a un photo zonga back. To ibandaka ndenge nezalaki ndenge ne. Parce que bino bozo zwa ndenge tozo zula a. Parce que yebi te tant sur erreur pe na ba famille tozalango. Ba histoire tozala nango te ba histoire na mboka na biso tozala moni isko tozala ba référence wana te ke est ce que na mboka na biso bande ko liane mama donc ko sala ndenge ne ozo mona sko biloko wana sko ndenge tozali awa génération ebele bazana biloko wana te ya moto ozo biso mbaka mboka bazo mona nonsense ozo comprendre ba bazo mona ka oeza na ka ya mosko lokola ezelo kama nini photo zonga back. Yes. Tozui totali ko nezalaki ndenge sko to mesira on a ndenge sko toza koto wapi ya mabe d'accord parce que ba rôle wana na ndenge mboka tozali mama aza responsabilité ya famille na ndako o papa ake koluka amemi na ndako mama lambi mama bongisi nyonso mais le teke na mboka kuna papa basala misala ndo bazante bazali elle a préférence. Opportunité, circonstance, location. Parce que comment nous battons dans l'Afrique, azali na façon muso ko vivre ya ko vivre tanga comme na poto pe a changer azalaki malamu azalaki malamu na l'acoustique ngai nazolinga ochange mpenza na mutu na yoke soki lelo obali mobali akohelp yo soki bon ça c'est très beau eza bino ya bino eza papa lelo yo mutu kolamba eza non bon marché par rapport à na relationship eza lokola agreement eza lokola contrat ofozwango bon eza pena lokola contrat na contrat na bino okolo ape yo mutu olamba yo mutu osala eza eza lokola toyokani ndenge eza lelo ngai lelo yo lobi lelo ok na kati na libala eza eloko eza kwanglobe nyonso twana eza love yes yoka eza love parce que within love
nako help regardless. Yes. I will do regardless. Parce que ça love. Donc nako sala quel importe que nako moi singa za la ndenge za nene nako help. Oko help ye ko ozana love wana. Exemple bilo musu za ke ndenge tolobaki omoni nature na yo ndenge okoleli parce que netinga. Na ndenge olobaki nani mama lobini moi si mobali ndako ça genre karasu moi ça y est après ça mon colère on va ça différent vous comprenez deux ans tout so koli na koli aux apports prêt au début qu'on s'organiser bien moi ça y est ka baxika moi mon ndara vous comprenez pour tu ça va vous comprenez si qu'on a nature ndenge na zabwe ndenge na zala kata na zala single being tidy clean I'm always the same. Vous comprenez? Donc il faut changer peut-être parce que moi c'est quoi aussi à côté dans là où nous sommes en train de s'occuper là. Histoire ya ndenge na mise trouver donc la moi c'est. Ndenge ya wana nga na se remarquer que peut-être un susu soki mobile na moi c'est ba kutani na ndako ba mibale. Peut-être mobile ya ça va vlo ndenge wana mais moi c'est ndenge nyonso za parce que tellement alingi nyonso ezala ndenge ye alingi ezala et azwi yango en charge alobi natiki siko yango ezali tovandeli na cuisine matata lelo susu yango ezali tokeli tokita siko na bana po tolobi siko mingi papa na mama tokiti siko na bana est-ce que bana ya basi na ya mobali na ndako to traitaka bango nyonso ndenge moko selon ba rôle bango po tolobi ta question on a bien na famille ba parents boza toza focaliser mingi na mwana mwasi faut y baboyer faut si saboyer faut so saboyer mais pas mi ba on dirait baza la liberté ya kusanga makamio so bamba et eza bomoté bazo sala na swali ya famille yango na yebi ba famille mususu eza mo ngolo papa azala bana mwana na ye moko ya mobali mwana mobali wana na ete akozonga ye alingi so ye mama alingi ameki koloba papa lobi non tika ye enjoy na ye na baninga na ye ye aza mwa mobali baza est-ce que exact rôle ya papa na maman te ba travailler bango nyonso ensemble papa na maman il faut pas le bango langage moko voilà c'est ça yes soki moko azoloba bo mususu azoloba bana ba obeba voilà siko famille on azo biso bana ya basi papa le pesa bana basi misala bango ndi bana baka banini mais moi mobile ye côté moi mobile bazoka na so ezo dépendre quand ba famille donc ce qu'on a d'accord on a te traiter bango ndenge moko te non ezo dépendre na ba famille traiter bango ndenge moko te ezo dépendre na ndenge yo koli na ndenge pe yo ozokola yo mama sa yo pa na yo traitaka bango nyonso ndenge moko na mwasi na mobali bango nyonso basala misala na kati ya ndako baza ndenge moko en plus de cela na kati ya ndako ntango oza na bana pesa pe bana no liberté expression otango boite voilà azala na capacité ya koyebisa oke réellement mama akoto osali mabe nga natia rule na ndako na nga yo mwana nyonso osala mosala ozomona a deux fois charge wana kozongelaka yo po bana mosusu surtout bana mibali baza na système wana alelisa nini atiki ndeko na mwasa ya osala oui cuisine za été za mwasi na non mzela misa moni kwise kisano azo yisi bi ese ba bo utaki bozo keska bo utaki omoni na place wana ozo yisa mwana mwasi lobi asala musala nanga mwana nga mwasa oyebisa o mom use stores if you use your plate clean it if no so you won't basalite I can't do it for them. I can't do it. Voilà. Mama lobi soki ya basi basalite ya kosala ngote pona bango. Point de vue na eza ndenge nini kote wana. Bon. To traiter bango ndenge moko te. Ngamo na le pour l'expérience na basi na mibali. Différent. Donc mibali on dirait ça la moi teti bon boy wana na ye. Basi bazala éducation na bango zala un peu différent que mibali na ndeni. Ba mama bazala affection na bana basi ba dike bango bazo talisa bango blongo basala ndenge bango ba mama ba ningi bazala. Côté mibali côté ba papa moi négligence wana ezala. OK. Goza neti papa goza na mwana zala ndako ba activité mwana sala kutu libanda ya. Voilà, ezaki pe question nanga voilà toke. Ya mibali se trouve na balabala na bagang na manini ko mo se trouve na milimo boye ba coach sur la situation mo boye. Ko sana papa na hote. Voilà, très important. Pour communication exacte, l'acoustique. Yo zande point de vue na yo. Nga point de vue na
eza que naza d'accord te kende maman salobi batraita bango de 5 mois. Wana to nanga expérience nanga. Maman salobi wana seno ye. Yana ndako na ye. Voilà. Mais na ndenga majorité on a moni. Non, pas donc fixo. Faut qu'ils se ramènent na bala basi. Bala basi maman bala basi même la prison on a fait papa ya famille na par exemple dans le Wana moi c'est ta bébé. Non.